Ah, maman, musique. Et la musique, c'est le reste. Donc, il faut musique. Voilà. Il y a bossa dans la côté. Aza danger na koluka ba problème na kotina ba luka ba problème mais so bozongi seli akora répliquer mbala moko or bitumé na contraté que so ba menga répliquer yé bitumé na contraté so betinga mbata na zongi mbata bon vous me dites une question vous me n'aimez pas ningana yebelo kona so reprocher kana nini comme ça to kena so na dernière to kena so na question ya za ya la mopese toli na TV hein la pese toli na TV. Est-ce que ici notre émission à l'Andabiso fort à l'Andabiso à travers cette émission parfois mon mutu mususu à rose à la salle relo mais parfois ami aye baraté il faut batunde ba ebise que avec coton no betara faux entourage pété bon ngala ngamu na refa aye ba mama musique ibeke na cachoté ah monsieur on peut se poser ba yo kana conseiller monsieur ba yemo comme toli mutu comme toli on sait toli et comme monotoni c'est comme Blanchard Moussa Nazara na problème na levé la biso yemoko na yemoko le mais na vie na été merci beaucoup vie na été lié yemoko parce que même deux fois na parquet sans citer papa président nga na mon info que basi na biso ba beta la musique té OK basi zo beta la musique té muso ko so yo azui fante na so bossa na ko so tata mo so bossa na ke yo nde muto na plan wana musique bango tout ngam et l'autre kabwani pour la mamari bokabona na ken pona maman kabat bonga ken to kabona ya ba ya pona musa blana musa non nande ba mémoire blana non wana vrai temps wana après ngana yé to kabona pona mama na benga la commune na voix simple ba petit ba to beta musique biso voilà na ba to bazanga ba mama tout ba mama tout mona mukili ba mama na biso to nga ba te ba mama te ba mama na biso au salaire ya pour mona mama na ndako au finga mama mu ya faire zonga na TV abina tanga andimi akina TV na olakisa mosaka kenga na impoli naza bona olakisa afinginga kenanga tikite akezo ba matata mosi lelo e balukeli nazo mona chroniqueur mo zonga na tante pour tunyaki bino abi ya finga mama ya nani na TV asalba mabe ya mama nani ti lelo nanu na moni mutu a répondre ta pa Jina PMF mon pe petit ngaba batu boulot pe mbala ko to takeka kisinjora te baza chik mote ah ba chik mo ko ya papiana o ngoni ya yende ya na bango nga ba chik mote mais sou pas c'est le na maison mais bandom seneti ye doublir ya Bill Clinton ba cap to joie doublir à Roger Ngal monsieur Beleti parole en bungi c'est le bandom seneti doublir à Bill Clinton donc venir sur 50 cris ce que maison mais il y a 50 cris dans l'album faut bien boire à 45 ndi maison mais il y a un billet il y a boy ga 2 to 5 mais na 2 na 5 wana et qui va créer kuba c'est Léo biki to sala 45 cris mais bina na la maison mère bazo boire on kaka na maison mère c'est le sala et sala koimbiko krimoka koimbiko boké c'est toi qui et bini on est ndomolo là ça la cri phare ya maison mère mon ndap c'est le premier aux autres demande à ça la cri phare ya maison mère cassé à quel poto makombo to célibataire bilatiki. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Vous êtes nombreux à nous suivre sur Congo Mokili, Ibrahim Abdi, moi Kolo Pango, encore une fois, des retours pour informer l'information, c'est ici sur Congo Mokili. Baki c'est la biso bongo, la chaîne Oe Pesaka. La chaîne est belée pour ça, au commandant, c'est la biso boé, Lélo, Ibrahim, Bazo, la position pour la Maramboza, autant bien, voilà pourquoi on est là en train de travailler toujours pour tout qu'il est toujours libre. J'ai le plaisir de recevoir pour vous, il y a Blanchard Moussa, Auto, Messana Rosala Zala Zala Naye, le lot n'a MBA bon, on a compte à l'actualité, oh, ils ont bon, on a vu le promesse à Kinshasa. Mais avant de commencer cette émission, on a raté staff, on a tout au bataille à Bongo.
Paris, London, Casablanca, South Afrique, Angola, Brazzaville, Narobosa, Nabinoté. Là, je vois directement l'honorable Gaëtan Kodia, l'honorable Rémi Ayos, Olivier Doumou, Augustin Nzambe, na bossa na rayote, na bossanité par Lisa depuis Point Noir, na bossanité, Master tout au bazala de temps en temps, na Brazzaville, on a soigné na Katisi. Un grand merci Nabino, un grand merci de Sousunaya, Aline Mwimba po. Asala ralelo na biso tambola kitoko Paris Kinshasa ya Aline Mwimba na bossanité, Dr Jackson Lubanga na za ko bosana te, toute l'équipe Otozarana Bango na kin awawa ba masaranga na 7e rue place commerciale na bosani biloté na bossanité Bruno Lubika mbongo ya propre balobi mutu o aboma batute mutu aliara mbongo na avec plaisir Bruno Lubika na bosani yote ya Blanchard Moussanga bi komune c'est Bruno Lubika mbongo ya propre bien na Bruno Lubika to rozela pe ya Blanchard pe akota pe ça la pe moi bien ya Blanchard Moussanga pa kota côté ça la bien. Nayambi à Blanchard Moussanga sur la lelo mo actualité zebile za dominer ville province à Kinshasa. Première actualité toujours bon on a papa chéri pourquoi balle de match ezobimara rati. Et deuxième tout ça bon on a artiste nene o azako bete la biso lelo tout ça bon on artiste na biso nene o volera on a kin sur le plan international peut to sanité. Fallait il faut pas oser rebêter la biso le stade de martyr mais tout le monde il peut les sous héritier Watanabe monsieur l'ambassadeur héritier Watanabe la poule gamotona tembe oh peut acheter les balles sous le 25 dans le 29 oh tout ça bon on a fallait il faut pas dans poster bandego bozabila ba wario ça dit les wario vous êtes là le ba bon mo batuka ande baloba vous êtes là so bozana le 29 oh to ki maman on a fallait il faut pas to chai pour au sala biso bien. Héritier Watanabe pas quand il va voter le 25 au Azabongona stade de martyr. Pour éviter c'est le scram patch de biso immigrant est-ce donc je dois le bara le 29 dans le 25 on en est au bien mais papa chéri à bossanité pour ça biso les sous ce week-end on a un concert privé c'est sur invitation au mon artiste quand il va voter t'as là-bas concert c'est sur invitation donc sans une invitation que au concert on a été biso tout ça bana palin voilà pourquoi mon sourire est kitoko nambi bongo ya Blanchard Moussanga mais tout ça les sous na troisième sujet na biso eza bongo artiste moko ya munene oyo biso na bino toyebi ba tu ça la divorce na mosi na mais to wolo belango awa na émission na biso vraiment na bossanité monsieur Sims monsieur Anelka vous avez belé ba confrère nous tout exerçant na bango travail au sein de cette entreprise je reçois pour vous il y a Blanchard Moussanga à qui déjà j'ai dit bonjour à Blanchard. Bonjour Ibrahim, l'homme à la discourette. Merci beaucoup Nalanda Rayot. Tu m'as engagé à poche moi. Il y a un poche mi balé. Il y a ce qu'on a aux États-Unis toi à Londres. Tu es à Londres. Il y a un autre à London. Au States. States. Il y a une gars. Isaka n'engue mon gars. Biso na binoga ndé. Dans ce pays là on voit mon langue pas un chroniqueur. On a yembaka on va propre ça va bien. Même nos choses santé, c'est la propriété. On là t'as bien, bon bien. Mais quand on recouvre ça la mbate po. La mbate son là t'as une couche. Ils na griftin ouais suka pe na lata na bien monté bon mais pona na mbala tata ata mobile ba ko na blues OK no rara donc voilà et on a une mukili na mon endroit normal mais c'est pas grave quoi ça va ah ouais ça on a siré le to sur la makitoko qui ma question oyo sengi na répondre aussi na blona mais ça na relia tout hein la magourma gastronomie pe boya on a mon fona na goûter te melo to la biga bilo misa tout c'est bien non écoute pour l'osso tu sais moi viande ligolo l'autre là c'est viande de nibochi yo linga mingi viande ah est-ce que na linga koma yango total nan tokenda voilà ya Blanchard Moussanga comme actualité boni d'abord papa chéri na santé na yo moko peu privé au sein la bien santé na nga pepele santé na nga pepele sauf que le même magi trop le même mec trop c'est mec na bino kina c'est mec na bino ayaki parler donc c'est mec azara 2 mois sous na ozongi c'est mikili donc ça c'est gars 2 mois zongi ayaki awa donc 2 mois façon asusu donc on a kina c'est mec na bino yumo ko moni awa tanga bima et puis orchestre na ngaza bien donc BCBG toujours qui vacances c'est ça qui pour tu mettre plus de 100 concerts 100 ou 140 comme ça. Tu as 4 concerts par semaine, 2 séances à répétition, c'était un peu beaucoup. Alors nous autres, on me disait, car faut entretien. Si nous quittons mon thème sur le débat, donc tu peux m'accueillir 10 000 vacances vides, tu m'as dit derrière. Mais que dit, j'ai dit, bandou les personnes ont posé le bandou là, calendrier pas chef 5,
PC Mbote Maniata. Bon retour na na répondre à tout ce qui bon retour na Roger Ngandou, bon retour na Grio, Gidel qui ben sa Chuda. Oh, vous déjà. Vous les aurez déjà mercredi jeudi. Donc tous à l'aise. Kalaté bo rapeste to beta beta. Ndé maramboza to la pepele tika ba produit à magasiner. Physique le barango produit à magasiner. Bino bolo barango ni provision. La physique ben la provision produit à magasiner. OK. Bino ben en provision. Donc tu vas la provision na nzoto na bisia. Ba nzoto na bango na banzemba papa chéri. Nous sommes là moi Omba, moi Recto Verso, moi je suis là, moi Jeannette, moi moi Clin d'œil, moi Germando. Donc on va faire tous obines, on va carte obines, on va pas être obines, on va faire pelle. Vous avez pele mais à quand tu roses album tu roses balle de match. Les lots bana poto bana monde na bana pour ça ba. Est-ce que tu continues encore cause la album balle de match ti année prochaine to la fin de l'année peut beaucoup ça peut mieux ça moi geste ta balle de match to yeux monter. Mais c'est biso quand même moi logo moi na ta balle de match. Aux hommes, mon lebele makas, c'est quand on le vit présent dans la yoki, mon kile yoki, mon tout le baraboué. Tout le temps à rapport à examen intérêt, tout le temps à rapport à vie. Pour examiner intérêt sur la classe. Mon coup dans la vie, bah tu nous makamo, boto ya mon kile, faut y bango, boso y ba diamonté. Nous sommes là. L'homme le plus sale du monde, Aza iranien, Amo Adji. Amo Adji beta AMWO. H-A-D-J-I, Amo Adji. L'homme le plus sale à 80 ans, à ce rôle-là à 20 ans, 60 ans, ce rôle-là. C'est l'homme le plus sale du monde. Amo Adji. Et puis, comment bêta, tu vous en parler. Et puis, elle met la cigarette, mais la cigarette, elle met la bataille, on a mon qualité. La cigarette, elle met la mon salon. La cigarette, elle met la mon qualité, mon salon. C'est que tu as c'est que tu as moi déjà mis là. Dans la salle c'est que tu as excréments séchés. Excréments séchés zali. Au ben en matière fécale ni à tumbi ni. Toi tu ni la moi. Haïti ni. Donc tu as vu ça iranien Haïti pena ni. A tchango salle on va diamba cigarette ni moi. À moi déjà mis là. OK. Dans un moment vous allez faire la découverte. Oh, je suis sur le bafou, je suis à Chicago. Le bafou, il a posté Bina Damaza. Dans 10 minutes, on dirait ça. Et bimi lelo. Oh, ça a pris déjà du temps. Mais tellement il le fait bien. Et arrête ta morale là-bas. Nini ya mabenga na sali pote na koma ennemi jire ya moto nyonso tu moto koma na tamo boye tant les malheurs ne veulent jamais se léaka au monde batutu ba ino na mbala moko nyonso sala ba mona ma be ça veut dire quoi quand monde la bizarre parole les malheurs ne veulent jamais se c'est que le problème au faut que nous bakisama ndenge to baka ennemi ya congolais aza congolais niama e polisaka lidesu ya katuna kata lidesu ngam taloba ennemi congolais congolais na luka joana ya na kablene blo na to vie na mona muta mayele na Congo ko leka joana ti to non na ka phrase moko elengi ko leka phrase wana ti mutu ennemi congolais congolais cha photo na Facebook oza côté moko boye biso to commenter ah ibrahim kitoko photo ngobu so ba gwele ki trop jo moko commenter ma be po ba gwele ki trop po ba kumso trop ko yesu ayebi ne peyote azape na problème noté mais tellement ki congolité sali au moins a commenter ma be alomba kuna des chemises wana grand homme tatikila ka et donc il y a tali photo alobi comme ça en dehors de photo eza na sens yo mona congolais tazotela a comme pembe so retourner papa oh maman to papa o tela nini quoi ah mafuta mbila ka danga bino beso ba chemise ko o pa mafuta mbila ba chemise be ba expliquer comme tout le somme qui produit tel to ozoki nani osali boye yango tente sokwa mi yebisa be mutu alanda esa mabete balanda comme pona ko ba kolata fo lula balati mi ya boyo comme tente ne oh ya mafuta mbila ka bon savon akise savon mo te sabilamba ya chawo ya mtazo comme savon ka le coquette
Yo que le parole tu m'as foutu un bébé. Au second ça va le coq on te lande mon scène. Oh yeah teli bien mais pas yebi so le rôle congolais ça ne kaka mutema basala e bongo. Yo mona congolais que comme sala. Kuna bazoza na misala maboya et ça veut comme deboko amona to comme fier donc congolais mona oh comme lobby na écran zambélistique na amona oyo comme lobby déjà. Andima sala musala ngo yemoko. Pour yo banga kayo senga ke mbongo oza toujours pemene akola ki sope alingate andimi yo tsuba koma na bangwa me yo osala ngote ya mo defense mundele na mutu mwindo munde so distance bana libulu achaka liboko o bana kati ba bima toi t'es chez j'ai vu ça chez un Libanais en ville Ali Papou d'Abidjan na master na Ahmed master mo petit Liban et abi ko faire na so tata la kuna to ko la ne ko faire na bah moi c'est les réunions avant pas les papou réunion les ça tout qui m'a passé de coiffure il va soutenir semaine makati en def tout qui m'a passé de coiffure tu vas te qui pas là mais tu les montant mon lié pesa sur pesa OK souki comment 3000 baba tu les $100 oh pas comme là John comme va car le John se paye pas na lingwa oh ce qui est les qui non tu ne connais pas quoi faire on a la sainteté au PC que j'ai kataka au parce que sainteté mingi a refélé il y a petit chana compte hein le mina futé côté bocha compte ba parce que la sainteté ba ka mali puta na congolais la habité le mina futé côté chana la compte ah tu petit de même mingi si on va relia vieux ndé ba petit na kela là bon à ce qui peut comme petit on a gilette na donc on l'a dans thème bongo on a été congolais bossa la cop moko bossa bien il y a ça là comme suspect mais hier mo bongo on les gabino makasi bongo na té na finanga mabete tala ba pasteur surtout o ba yebani tala ba interprète na bango on les gars mais interprète dans les pasteur ba interprète pour ba tellement bango de moi mais ba interprète ba na l'arta au monde a pasteur n'aime pas dominer ah ça va jeep ça veut dire quoi avec le congolais monter mabe oh basa les gars bango de na cher bien ça ça yekuta ko sabila ba Jésus a dit abi bon li pendant nguba ako ko sabat donc toi c'est le fort on dirait ce Rolando dirait yena passer ba ça musamo ba belo mo mais oui na ba langue différente mais oui boete mais oui mais là parce que ba langue différente mo ka somba GMC aso somba ba Nuirange aso somba pa na Gombe wana futaka na Kaluka azaka yaka na moto ayaka na moto ni taba to bi moto kutu ayaka na bis mabwa mati 5 heures na tongo matin de bis mais pas bon pas mais d'autres na cher ba matana pasteur même million aboma Martin Péché était pratique les musuni et puis soit ça li peut grave pas juste suspension quand est dans mouvement tambola ba so pas suspension il éviter que ba so suspension zomona donc tout ça comme mo o te karaté car comme on yango comment ils ont bon fois 8 millions molingi pe baninga ba bonga te congolais ba sala ye bongo congolais ba sala moni pour ça ma soeur la mkonda aussi là masa tonga pele so ele la bo benganet ata ko psika 2 semaines mais tant na tonga no sa ba chambre nyoso donc congolais za bongo oko aider pe aussi ça peut se merci maman personne na mombonda ota mombonda ba mai ba chama na loboko so zimuto ba na chodit kwa kangeli loko yo ngebesa biloko lesa ebongisa bino eza goûter so ba parole yo tous na kata ba de match belé ya boza na ba de match tous les bima to comprendre que non a fallu soit temps entraîner le part abula ndenge mona entraîner équipe non ngala tuna raya blanchard mosaka si mbongo na yo ba pesa yo lia yo moko to lia na papa chéri yanga o mais na yé na ba orchestre mususu ba mambone za terre côté na papa chéri al nyanga mote yuta tuna te nzembu soki eza ya yo est-ce que faut boka ba mbongo na leader jamais yuta tuna et merci no bana mboko bana oto ba otala nzembu na yo olia mbongo na yo moko olia mbongo mabanga nzembu na yo mo boka bona on a ba leader te zéro ka pas na biso ce qui se passe ailleurs je suis ignorant je connais rien ça me concerne moins. Mais je dis ce qui se passe chez nous. Parce que nous n'occupons jamais de leurs oignons. Mais je parle de ce qui se passe chez nous. Quand il te donne une chanson, il va te demander, avant que les chansons questions soient chantées dans notre orchestre, soient répétées, quoi. Il va te demander, non, tu as pris l'argent de cette chanson. Je ne veux pas que quand ça sort, tu commences à rencontrer des rencontres à la télé.
Hein? Oh, présent, ça va. C'est bon, ça va. Allez, qui mince. Mais dis-moi, vous avez quand même réussi quelque chose pour... Là, il y a un bon aux États-Unis. Pour ton chanson. Il y a un bon aux États-Unis. Vous avez réussi quand même quelque chose? Mais oui, bon, là, ça ne va pas matin. Ça ne va pas matin. Maintenant, dis-nous un peu, ça fait combien de temps que vous avez réussi cet argent? Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'album n'arrive pas à sortir. Mais vous avez quand même bouffé l'argent de cette chanson. Ouais. Ça n'a pas posé de problème avec le concernant? Le concernant, c'est que moi, je n'ai pas un orchestre. Je travaille chez Papa Chéri. Okay. C'est Papa Chéri qui a la police de la parole. C'est Papa Chéri qui est décideur. La personne morale du groupe s'appelle Binadama. Je serai patient jusqu'au moment Est-ce que la personne là que vous avez chanté, il sait bien que tu es patient à cause de Papa Mais Chéri? oui. Mais non. Avant de me donner l'argent, il a bien vérifié. Il a fait la vérification. Il sait que Blanchard Moussaka n'a pas... On a dit ce qu'on ne veut pas. Mais non, si arrivé qu'aujourd'hui l'album fait 20 ans, que ça ne sort pas... Il va patienter. Il va patienter. Ah, ouais. Même s'il meurt, tout. Ça ne pose pas de problème. Ses enfants, leur progéniture écouteront. Ah! Mais ouais. Mais moi, je n'ai pas une orchestre. Je travaille chez Papa Chéri. En tout cas, Papa Chéri, à travers cette émission, essaie un peu de gérer ça. Surtout avec la population. Parce que tu en as un balle des matchs. Et eux-mêmes, le monsieur là que vous avez chanté, Bato Boyembela, mais ils sont en train de réclamer en coulisses. Il faut que nous le Benabino. Réclamer en coulisses. Chose bizarre, les bateaux en haut, tangi wana ba réclamer en coulisses, bazanga ba concert absolument. Ça c'est aimer quelque chose avec son contraire. Nous ba ba concert ba s'appelle ba Papa Chéri bon. Bazanga ba caractère une ngol bila ba ngwana te. C'est na lobby, c'est normal. Faut balinga Papa Chéri na bango. Ya. Tanga no tanga wa ke lycée nga msanze moko na 58 sala boye. Nani na mo saka par exemple, mais c'est comme ça. Bon. Voilà, il y a Blanchard Moussaka, na habité. Mais si faut to zonga vraiment. C'est un bien affilé 5e album. Fabrication 5e album. Baba le bachaka ba. Azo ya te batanda mangamba ba TV. Bakanga puku na nzela mesana kolekela. Boyete. So pour aller kala sala ko tile mtom na chambre tenga ba mangamba lo baka. On a rebi no moni ba bina comme na 4e album. Est-ce que baleki Papa Chéri na we? Vina ba ilo 17e album. Venanga mon fleuri, 24e album. Oh, Venom. Mais rien n'a pas. Ah, merci beaucoup. Que ça soit esprit naïe. Là vraiment, en tout cas, j'ai aimé. Il y en a mon fleuri. Viens à bisou mon fleuri. Il y a bien mon tenayo. Il y a pas tout. Parce qu'il y a bisou. Viens à bisou mon fleuri. Merci. Ça t'a tout le temps à Boga, viens à bisou mon fleuri. Viens à bisou mon fleuri. Azana 24 albums. Viens à Baïlo Canto, grand chanteur. Azana combien d'albums? 17. Jackson a fait 4. Balegi Jackson, combien de temps Geno Jackson? Jamais. Combien de temps la Geno Michael Jackson a écrit 4 albums? Quand on a bilo que belé, exacté que yé ba danger. Maman tombola dans la ballon na 200 bilamba. Mais pas bête ba discours yo betio. Tant soit exacté. Que na tombo na quoi? Il passe à chez nous, on appelle ça mon mina tola tarane mo. Ma musique na 4 ballons, azo jouer monter. De l'exi que yo na connaissance à bilamba au leki mutana ba ballon. De depuis que on a ba 800 plans, ba 900 plans. Mais ça là omba. Les gens disent moi recto verso. Disent moi ça là 28 ans ba chiboy. Na mi comme so yembia. Ba nzembu ba petit so ba bimisa ba liboso so timi ko tanso ba tuba ka monter. Nzembu mo ebunda ti lelo ya vena son mon fleuri. Alidore. Buso nzembu pena oyo. Pour nzembe bundaka elekina nzembe binisaka mukili siko nzembe binisa mukili yo bacheki boy mulala yigima na oye moko via ça ya bango nyo sont tous ensemble moi je Papa Chéri nzembe Papa Chéri amulolo ya yeti na resaka ça Nathalie vient na nga mon fleuri na pas comment nani pas ya Noli Tam Noli le sage Noli Tam oita lo bini ogelo ko lo bagi ah ben abineti naza mwana naza fan na wenge nga naza fan na wenge vena nga bazeko poto le bango vena biso veo azeko poto sa l'émission veo ko faire bien ça fanatique non dieu ta bakise na matabis mais veo azeko soki kaka na fanatique wenge Papa Chéri bimsa album po biso ba fan na yo veo azeko ça on semaine passée PCVS gaffe mbote par l'abondance du cœur que la bouche parle
o utala muso itondi na mutema ndemo nokelo baka boete bible ne lobala so te vie wazo kalbi bongo c'est vanda ke na mutema c'est que via mon frère le bako le kana yewa il va mon frère ba ni abin na mission no litambo quitte à chanson no litambo to migenema mais il faut ya no litambo alobi migenema alobi ngana ka fanatique wenge surtout nzembo yimo pala ba nzembo babi surtout nzembo molala egima ay mango pe bonne na biso amulolo dazima na bémission na tala ya yeso ayembi amuke ba 3 Vinaxo ko fait le milieu. Donc l'exi que wenge eza patrimoine national. OK. Wenge oza nengo kimela ngote. Okimela ngote là. Soko yembi ngote olula. Voilà. Parce que ba ela biso mambebele mambaka mamba mikili c'est wenge. Kolongwa ba parler ba parents okoma pa. Okoma chez yo moko eza. Ata ya foot la ta studio. Ata studio c'est wenge. Oya kala moi propre d'une question des propre. Et là-bas toujours eza na signataire pour brosser. Ce que moi chance soit mi moi loko. Moi loko ka. Wenge. Ce que chance ezami moi bien non, au peut pas bouler. Moi ba voyage mani. Wenge, OK pour visiter yo moko bimi wenge. Donc wenge ça état d'esprit le orchestre. Comment état d'esprit il y a peuple congolais voilà. Et même pe bangulu ebe ba tebe ba na poto wana. Ba famille ebele, ba wenge. Ba kende to mema ba. Ma famille ebele. Mais suka na ngulu koma ngulu masa. Ngulu masa fako cher. Ngulu azamba mamine. Abalugela bastele sina kina poto pona wenge. Pona wenge te. Mais là malugela wenge te. Awi akina ngulu ma comme le ngulu masa. Fako cher. Célestin a besoin de poser ça. Voilà. Nous sommes toujours avec Guy Blanchard Moussaga pour tenir Ibrahim Rigerte parce que nous sommes là pour exercer vraiment ce travail dans de normes. Hein. Pourquoi pas tout Sarabino un message. Nous sommes là pour vous éduquer. Hein. Tout Sarabino vraiment plutôt pas vous éduquer, mais tout Sarabino quand même bah information où ils sont vraiment fiables et traité tout traitement et puis tout Sabino. Tout logo taraba information te pour tout Sabino tout monde en bande comme ça. Au logo tu information sur YouTube sur la Kaluga sur YouTube ou vendeli bateau chez votre caméra bande ou n'importe quoi. Alors il faut faire gaffe na ba différentes analyses na bino. Merci à Blanchard Moussaga pour tout Blanchard Moussaga et tout vendagi boto moni kulutu na yope artiste et musicien tout temps en combo te mais vient absolument fleuri oh moi si naie divorce na habité est-ce que les arabes musiciens arabes bon si on peut se conseiller moi mke on a za moi bien na boulot yo merci chroniqueur moi ya mbaranga na ligne na télévision anda ya mata na TV azati na TV azati moko azati façon ça va chroniquer to banda na bango faut donner yango ba ko ba dimanche auto mona dimanche na mbi bango ba kutinga to bien so lingi tellement ça boulot bien so ngo mumi ça on oza na ba problème te tika vie intime ya batu mais vie au moins masa na yo mutu na ken hotel na TV na zole otalaki azole la point ba fingi mama na ye na jomo amikili pas venir sur Sandra Pazali atile image ba fingi mama ne au moins na zone c'est là ta yozo kita moi na ta moi mama na papa na ngati o exposer na TV batu ba fingi boyaka bino boyaka ngana ngana lakina le na TV msema mama miso azwaki mama na fere afingi mama na fere asala ka boye propre maman kulutu na yo ngata kutana kenda mais awang alobi na TV fallait plus besoin que ça va na TV à part wana et à part wana azwaki mama na fere Maman Marie a fingi Maman Marie ma parole fallait pas finir et l'autre kabwani pour la Maman Marie bokabona na ken pour la Maman Marie tabat bonga ken to kabwani ya ba ya pour la Moussa Blana Moussa non nande ba mémoire Blana non wana vrai temps wana après ngana yé to kabwani pour la Maman Marie na benga la commune na voix petit ba to beta musique biso ba maman na biso ti ngenge matanga na kitambo na porte bolingani lycée bolingani aye to kutani c'est tika makamba ba maman sengango pardon pour mère wana beta la musique ti aza maman artiste munene fallait atindi yo ti biso na fallait to kufela maman na père to bi passe ya ba parents surtout ba maman na biso comme mekate ba maman to tika watika mukili ba komba ba maman na biso na fallait na bato bazanga ba maman tout ba maman tout na mukili ba maman na biso to linga ba te ba maman te ba maman na biso au salaire et pour tout le monde maman nganda au fin maman mu ya faire zonga na TV abina teta andimi akina TV na olakisa Mosaka kina impoli naza bona olakisa afingi nga kena nga tikite akezo ba matata mosi
lelo ebalukeli nazomona chroniqueur moi zozongisa na tante po atunyaki bino abi ya finga mama ya nani na TV asala ba mabe ya mama nani ti lelo nanu namoni mutu a répondre ta panga ito pale yeza na ndenge na ye mais azolela bon azaka frère na biso c'est un et le rôle comment pas comme oza ne oza na mwasi na ndako basi so eta musique te bato eta musique biso tozala tokabwana tolingana tonini botika ngoza cuisine interne bana kati tokoki kotale bamakambo nyonso eleka na TV te boyebeta basola musique na badanseuse bachanteuse wana bakoti na kati ya corporation artistique mais basi ya ndako bamama na biso bapapa na biso masa na ngai Ibrahim so ngo umela na mondo oyo oni bapere bapekisa biso so ngo umela mokili mbonga mutu te moza mutu te surtout moza libala te ndenge mo na kopesa mo conseil na so parce que soko yoki comprendre ngate to beta na bino pardon na so sengo pardon te mo conseil na komeka kutu te makambo ndako a motu on zo manquer respect na maman moi je vois maman na biso so bina ngai mais batie so image Nathalie via kangi danseuse na fait la to boyaki yango to na comme to kondana yango biso tout eza goûter to sepel nango te pas te yaro le malato to moni harceleuse mutu ba harceler ba benga harceleuse amoni nango base yemo aleka kutu na télé alors to boki na biso yango po azana kati ya monde na musique mais maman wana te attends, tu as un problème particulier na yo. Voilà. Mais moi sinon je les respecte. Voilà. Bana non beaucoup de respect. Non, c'est pas là au monde maman na. Ba les gars la TVT on est bolingo ndako. Bolingo yo mema ngwa wate. Awa mema ba to mona ba na TV ba chanteuse, ba danseuse. Makama ba se ba ndako. Parce que les paniers tournent encore. Je besoin na moi site. Un jour pas au sol to ba ça peut yo. Ngapela na moi na palette. Toujours la mitema na bango te mitema on nza même ta géraka et mbongo bomi la chemise de discoire de la poche moko so na kuto na chemise de discoire de deux poches na okamwa na tiki na poche moko mais bolingo to tshaka na mutema ya mutu na nzela mona pe batu neti yo amona pe batu baleki yo malingi ka yo alors que tant to banga kango to bomba kango que ça soit mabe bozana ngona mutu problème particulier bozana ngona mutu. Papa Tshisekedi le père maman sera mon bout. Je n'ai aucun problème avec M. Maréchal. Mais j'ai un problème sérieux avec son système. Ah bon, ça dit. C'est comme le Blanchard Moussa. Nazar a un problème na levé la lié moko. Na yemoko le mais na vie n'a été. Merci beaucoup. Vie n'a été liée. Yemoko parce que à même deux fois n'a pas sans citer papa président nanga. Na mon info. OK. Vous comprendre? OK. Toucha même CV nanga. Toucha CV. Mais sikoyo makamne ta bana na ye moi sinanda hey le vie privée artiste moko etalaka ngate bana na bango respect ngaku me ba commentaire ya bana na bango na kuboya kokoma ngaza papa na bango na père alengi na bango père na bango père alengi na bango siko mwana mwana ngana ndokoma na komataka makama bana ba musicien na so via les ligues na zo ya ngana komataka makama bana événement abalaki asaki mariage moi na manda chante na komaki félicitations vraiment vieux aleureuse mariage nous kitoko bana belé boulot kitoko na commenter moi na manda chante ba daida ba exaucer moko ba vida chic na commenta ba Didi Stone asaki lo moi makasi na commenta ki on na moneke sur ya oui na tapis rouge moi na monai na commenta courage mais o tali que makambo bazosala ba parents na bango mère ali ya bona papa Kofi Olomide etalinga kutu te etalinga te ele comme private mais eza private na boy yo kota private hein te na kota private te mo so ba na boy to kota penate te na boy te na private te betaka masola musique yo ba te ba vele tanto ba bango na musique beta beta masola musique na bango asala ki plainte date ni to sepeli na mote to bundaki nini boye magaki nani ba star. Donc, que ça soit qui star na biso mais qui moi qui bantu na biso pe salaka ya mo basi na na poto balaka mona moi sala ni ki bantu akiti bulo malambelo ka fufu bon ya Blanchard Moussaka mais mundela ka biso allo ndenge nini ngakutana na mikili comme il faut que na auquel il y a un restaurant mona 14 nzala au moins ba tu bazwa ki pause tata bengi mama bengi bana bango tunde ba na ndako ba commandé ba lien na restaurant ba lambi na bango te mais yo ndé na yebela na ba charisme na yo
D'abord, bon, comment on belé bibi même pas pamba bibi même oti comme n'ambonga makoso nango mena parler ba si balamba ite oh na ok oh moi on s'en ça bon bala sur au moninga mais il va t'abattre na auto box mais au reproche en vie na biso ya elle moi je me suis en question ou mine na ningana yebelo ko na so reproche ngana nini comme ça to kena so na dernière to kena so na question ya ça ya la repose de la TV hein ça peut être la TV. Est-ce que ici notre émission à la biso fort à la biso à travers cette émission parfois mon mutu mususu à rose à la salle relo mais parfois ami aye baraté il faut batouner ba ebise que avec koto no betara faux entourage pété bon ngala ngamu la fa aye ba mama musique be kendra cachoter mama musique et ça la musique c'est le reste moi donc faut musique voilà il y a bossa na côté ana aza danger na koluka ba problème na kotina ba luka ba problème mais so bozongi seli ya ko répliquer mbala moko or bitumela na contraté que so ba menga répliquer yé bitumela na contraté so betinga mbata na ozongi mbata donc obeta mbata na ba memulangi vous comprenez les ba biso so na mama maloba il faut que kaka choko na so o ba yo ye na ngalo ba na mama musuté o yo ye na chiga kaba yela ngato faut ma boy boy mina la kuna kana na ba na la kuna na Kenya donc na lingaka na ngai te ba problème na ye na bonanga mais ba musique est la musique et puis pour aux temps il y a un parfait au démarrer car au funda musique mutu orchestre mususu ata boloba na tata nini te sala ta émission 5 tout funda pas patronner na TV patronner ko yebisa mutu na ye musicien moi faire ils sont les bêtes même pas au bari na temba ba yeba lisolo frère Chikito to morobo Lazara na temba Nicodème Chikito frère petit Chikito to morobo bara Chikito na temba morobo to ya laba amanka moi c'est artiste moi avec mes camarades nyana yibina bi abi que non faire un artiste na ba so ba boire ba ki pa na raté artiste morobo faire abi na faire un artiste ba ki pa na ta afinga moi c'est artiste wala abokela mbokela ba yiba kika ba Chikito d'habitude so ki Chikito moi c'est mutu ana chibo musique na minute la biso pe basi aux arabes na minute ba guerre na beta la musique te comment musicien te la refinganga avec ce téléphone na mon musicien na biso pe na musique tout ma musicien a tué sur mais respect patron mais respect chef d'entrée chef limisa na ça na côté président na yoki OK tu que to yoki a souka moi et moi on va na parler musicien est-ce que petit on a combien de musiciens ba ma ça na ah mais na bi que président na sona patron na mbala moi sur ba solo la tête comment la manquer moi sur un respect la justice passion et moi on doit bien faire moi mon musique au moni faire à la l'heure à la ici que ba moi akanisi ya yo na raté effectivement ba coopérative mais bi mi faire ça l'heure que basi na biso ba beta la musique té OK mais c'est beta la musique té muso kozwa yo azwi lifante na zo bossa na ko zo tata moi c'est zo bossa na ke yo nde muto na plan wana musique bango tout est qui c'est Njora petit na mutu na Njora skin puis c'est bote pas ça ah c'est bon hein wa mutu na ngati amema Brenda obi Brenda artiste musicien na ya akufa na Afrique du Sud on sait moi Blaise wa mta présenter Njora me metto ina ndulo inter tant Brenda zo micro avec Brenda ba parole na micro Elisabeth sale ay bon ngante to na ande na komi na obika susté d'après docteur mais beta concert mais drogue botiki la biso to melango bino batuna bomela drogue te bomela drogue te poza na vie moro rotika monte et puis no memona ba illusion na ba utopie ba raisonnement pe ma utopique ne to ça l'avion ne to za na kati ya mapata potika mo za tellement passe mais bino bomelango te le binini mama musique bolo bela biso bomona na musique oh ba maman na biso batata moi si ba maku ba bola la musique ta quoi bon songo tuni mama lupango yo mtakadas hein songo tuni mama bana yo za mtu naissance désirable si vous me tuni na biso bonde nini okati poil toza na poil bossa la part des choses botu na so maka mo za lié na musique ba beti danseuse ba boli musicien bata na podium ba bo foot musicien ba compliqué musicien ba longo musicien devant public c'est la musique. Mais ça, on retourne à ma vie privée. Pour ma vie en privé.
Ça va bien chauffeur privé, il y a taxi privé, voiture privée. Et c'est le thème ça on a rentré taxi. Non. Hein? Non. Si, et le but à petit ça moi me pédier, n'a compris un pays n'a binoté. Il pas congolais, pas congolais sur que poto le monde roi congolais biso. Poto ya bino. Et puis vient la comprendre un pays n'a binoté. Moi si pose le diplôme, il faut l'on bilamba. Moi si po azwa musala, il faut l'on bilamba. Ah, il y a un pays n'a comme piscine to fleuve. Tu sais qui? Malgré le ramotuya. Lelo ba fille est belée pour aller à l'université, à passer une classe à une autre. Il faut aller on les là-bas. Point comme PST, point sexuellement transmissible. À ça sexe pour avoir point PST, point sexuellement transmissible. Et moi, je suis Moussala, moi, je suis comme ministre, comme député, na comme Saranzan. Azalanga, Tazaka les gars dans la F. Du tout, les gars dans la F, na comme ça, pour la biso na biloto zora na mutoki. Mais moi, c'est pas qu'il y a un autre. Ataza maye de nengeni. De ce moi, c'est Simbi na bête là, moi, c'est ma boue belé. Alors, il y a un conseil gratuit. Dans un conseil sur les t'as dit c'est ta femme. Gardez ça. La plus de moi aussi, c'est très 6. Monsieur, on peut se poser à la conseil. Monsieur, il y a mon communauté toli. Vous communauté toli, on peut se toli. Et comment monotonie? Voilà, je suis toujours avec Guy Blanchard Moussaka. Toujours continuer. L'honorable Gaëtan Kodin, un grand merci Nayo, Augustin Nzamé, na bossa na raté. Il y a Aline Mwimba depuis Paris. Bon séjour, on a Paris. On a la sanité, Dr Jackson Lubanga, par Lisa. Vous êtes nombreux au Botal Rapé Bisso, la ligne Bino est trop. Vous continuez toujours pour soutenir l'émission. Maman Sabobenga Toro Mikolo. Et merci vraiment. Tous on a prononcé la Moussala. Il y a Blanchard Moussala. Polémique. Et rappelez bien dans Bisso. C'est ça loyal. Ok. C'est comme déloyal et bébé. Polémique arabienne, c'est que ça bien. C'est la musique. La polémique assimilante. La polémique avec impulsion. Et big ça rabat les musiciens. Héritier, Fabregas, Binafilé, Robino. La polémique, maman la vraie polémique. La polémique, on a stimulante. Hein? Ils ont stimulé les leaders, ça va bien mon pas misser la bango. Vous avez c'est pas polémique la bango. Hôtel la polémique la bango, bien fait payer ceux qui 8 car 9000 la plus va danser va chanter. Pas ça Fabregas que awa biso viezali. Fabregas pour la bien filé que on appelle visa, la misser poto boki mais bien commerce ça voyage même ba petit somi États-Unis azul ba 4 résidents appelé bango dit. Pour la Fabregas que ngapé na kaka papa na yo na mystique. Robin pas coquin on est temps à bête mikilaye a bengi 9 car. Asi batango 8000 on a monaki 8000 mais batasende pour pas que sous 4. Au moins la polémique on va misser va profiter. Petit na bina album on n'a pas Robino. Azu deuxième car. Boyetel na moi petit ça va bolona bien. Azu ba misser bina filé bazui. Ba petit somi. Bazui zuzuko. Petit somi dit deuxième groupe borazwa. Déjà Mikili le lopek to comment ba combat somi. Est-ce que polémique moro goût Jina PMF. Mon père petit n'anga beta batou boulot pemba la to takega kisinjora te baza chic moté ah ba chic moté papiana on ya yende ya na bango nga ba chic moté mais sous pas na et ça bien kaka boulot mais tout étoile té pas na yes kisinjora étoile OK yango faut dembe mais obligé il faut na vie tout na vie tout mutu nyoso na vie faut na yuda na yo Jésus il a eu daté angaiba jamais mission il a accompli papa boyete yango mutu tu na yuda la yo Joseph yuda lenan ba cousin to bande on est propre Joseph te ba teka gate akena comme ministre te pas là on a le pango na ministre ata chef de localité ba yuda le bande bonnet mutu tu faut na yuda la yo lelo edingwe ay bani monde entier non azala ba sécurité ka communauté congolaise ebe dingwe mais Samson ya na yo ba na Bible abunda na ring nini ayebani monde tete pona ta makasi ke mutu mo makasi ya danger mais mutu ayebisa nani yuda ne nani dalila wa tekaka ye donc mutu tout faut yango soza na mutu moko compliqué ka ulinga ye donc ça va conseiller ba leader be ba président le mutu moko le bloko bien après so ba faute no ba bien na yo ba malamu no ils ont mon ennemi na yo ba président be ba linga ba oui na za danger te ozo bomba zo bomo ngwana za Mobutu yo kaka kabila te yo mto baba na ba jene maele ba za Mobutu yo mais Mobutu nkoti mosuka ba bomai Mobutu ti Mobutu akindaki donc en Allemagne kala mukonzi moko
azwaka moto alobelaki non ye moto azongisaki na li na vie sozala moto alobelako non te kokwea na yo mais sili na vie fo elaka motu moko alobelako non nani alobelaka nzambe non satan donc na vie fo elaka motu moko alobelako non mpo bonga soko mpe aveni wana mbanda no alaka wana soki ngoleka veni na makolo ngulu onoso basapo ya kulela na basapo ya fete ya suka atoke so malipa mpo nani yuda no aza wana donc omona niti yuda no tie musika melingaka ya zala mpo anotindo oluka lara anotindo otambola makolo te anotindo ozalaka propre so oza chanter anotindo diske eza na marché anotindo ata diske eza mo single anotindo makambo ya miseba osala ibosala jamais ministère oleka na tv abi ngai na makambo basalaka ngai kosala yango te ngai asala makambo nanga mosusu okosi musicien la vie privée osala makambo bato basalaka te oui mais musicien la vie normale il faut je dis bien il faut verbe falloir il faut sala makambo bato basalaka mpo merci mamdu kristiana asalaka mbapa asalaka o mesi asalaka faut mettre coup froide faut mettre un peu pénalité faut makasi na cornette faut tiaka pe bit faut letaka couper na ba chaussette moko matiti ota genou ba yango te faut letaka bottine kasi l'autre kristiana asalaka mesi asalaka mba tous les jours bano asalaka bino to ba chroniquer basala yo pe faut sala faut na page boye te donc misère bato ngai makambo ya bato ngai landaka te wana na vie privée soko longo musicien mais tant que musicien c'est ça musicien faut ça makambo bato basala kaka soko sala yango te onolonga musicien sans oyeba yango papa na maki trop lobi na sala mission avant na kende pour na mimi voiture pour ça boulot na ngepsa 1000 francs na ye na ton na ye na butu kasi na bele na sa émission te na lembi mais lokola na benganaki na yo Ibrahim na osa émission eyo mpe misi alaliti taso misi mpe bombela kasi na koyeba yango so porte problème ba biso musaka toyeba na koleka misi bele mpo naza toujours na avant plan na otika tante naza toujours solo olika na bandi bitanga mpo chaque jour na bakisaka eloko moko asika na vie na nga omoni nde na biso lelo koleka 22 pommes dikute so le 22 pommes ozo risqué okufa osala arrêt cardiaque pour acide ozala na pomme soki ekomi ebele acide yango komona yango acide solanique soki pomme ekomi ebele na nzoto osala acide solanique odaye komelaka mpe café quotidiennement te trop te mpo caféine eza lokola acide ya café caféine wana soki mikutani trop eliao komelaka mpe sky trop te kotiaka vino na sky te sky whisky eza na nini nango moko bo nombre chiffre nango moko bo soki kokisami na nzoto no odaye ogesali paralysie. En tout cas un grand merci na ba conseil Blanchard Moussa surtout bato botala biso na linga bozo mo ba conseil yaka omoni neti tobetaka mingi hémiplégie tobetaka mingi hémiplégie même ko tobeta tétraplégie so beti tétraplégie sili vino sili oza sumutu te tobetaka hémiplégie obi hémiplégie o bino benga paralysé na komi na sali AVC ba benga hémiplégie donc partie moi corps et ça assuti l'un des parties moi corps et ça te belo boko belo kolo wana hémiplégie bino benga paralysé biso tanga moi mingi na bascrable to benga hémiplégie mais tétraplégie pesa là o bina de makolo ça te de maboko ça te face partie faciale na peut-être sur l'ismo ça te on comme tétraplégie on est biki ça rappelle et tout chaque cœur moi je ah docteur a joué oh donc il ah master tu auras asa paralysé asa AVC mais le hémiplégie de combo peine à AVC comme on ne pas là musicien porte parole moi te laisser on attend à dire voilà hémiplégie na ba voilà ya Blanchard Moussaka merci vraiment parce que oui différents peu bateau batala biso voilà pourquoi c'est pas la mingi kozala na yo pour ça la bien mais Blanchard au moins histoire ça de mentir en ndenge ba stade de mentir na moi pesa 3 moi ça imikate moi ça na imika c'est le scrum c'est le ndira beta ba deux dates wana beta deux dates wana donc la deux dates wana obeta na imika kana ya ça na imika ya boy ko koma na ni Tata Raphaël ni stade de mentir bon par rapport à grandeur na peu ami tali bon na suka na imika elogi na bon nga pona nga na mona c'est le faire na stade na biso goto velodrome na imika nini ya gare te biso velodrome na mo bien mais est-ce que ça ambiance ça ambiance te ba message na ba concert imika beta de ba concert ça veut dire c'est le na profiter na moi ni na imika po ba te bele bazala na ba kota na ça nga pa na ya na to expliquer ba na fali bon voilà to ba na fali
Au moins, faire un stade de Martin, il y a un stade, il y a fallu. Bravo, bravo. Aza courageux, baza ba courageux. Au combien déjà félicitations pour ouais, dès que le babo eleki kokoma. Na lo barati. Ne na ba ke na monde entier. Kokoma tant so ira monde en temps. Mais ko le ba déjà bonga za muta TV. So finga na wende senga pardon na wende. OK. O finga na wende senga pardon na ndako. Est-ce que mama fumba ko ya? Mama matungula ko za. Non. Nga za muta TV na lo ba na TV eleki kokoma. Aïe to comment là. Alors mais c'est courage concerné à la bien. Mais est-ce que vous le concert vraiment et que pesa makamuna? Na j'ai déjà la positivité na vie na nga. Nga cha négativité te. Na mona kama mfo simba. So simité na kumisi kolo. Hein? Mais blanche. Na kumisa kolo na tout la circonstance. Et ça quand concert à Robeta, à ce bakakili na fanatique na ye, elle est bien héritier. Même par on a belle fallu. Autant yo tanga ko tanga bango toi. Ngana tanga yo mo balanga fo mo. Tika kenda nan. Na si sana. Oh mais oui. Bon, si ça va toquer. Na pesi ba félicitations pas fallu. Na pesi ba félicitations pas héritier. Ba sous question na monde. Na zo ya sous question ne ça pas notre retour na nonga. Merci beaucoup. Fallait héritier be tango bien et le ka bien. Na sepeli na héritier ne lo mo to sala papa pimbo. Pour na ba concert. Mon héritier, azana force d'esprit. Héritier n'a pas papimboma. Ce bâtiment sous a obété soit concert système ma batuna qui paraté na yo karaté telingate. Héritier pas papimboma no beta concert et abani ko pesa chance na concert ya fallait. Est-ce que pesa qui on au fond yo le rôle au soit na muté mérité pour faut héritier yo to bien. Jour ogena faut héritier kere héritier obisi mo saka sepela ngi héritier ba ni libanda. Nga sepela ngi héritier zo barabo. Yo le rôle muta faut kere faut kere héritier obi fongo la muté mais kere héritier obi ndenge zalaka bola na mamuta lobby. Beaucoup de mutaza mutu moko batika na monde asondaka rien na kera mutu comme nzambe. Celui qui est habilité qui est coincé, condamné à connaître le rein et le cœur de l'homme, il s'appelle Dieu. À part Dieu, tu as les Congolais. On a lobby, on a un canisa. Qui ont été boulaka, il faut tout la boule, na salle avion. Té, boule na boule la batou. Na salle mayasika. Té, on boule. On tient nos hommes assis. Il faut le kamutu, to lia yango. Ils ont dit faut boule, ne lipo ezawa. Tchélinga poisonté. C'est un boulanger à salle qui yango. Tchélinga poisonté. Tchélinga poisonté. Et c'est boulanger, c'est mon courrier à côté ni. Té comment on dit, on m'appuie. Liana. Banyoka ba makambo na te. Nzamba lobi na biso bouyi. Biso bana na ye. Hein? Vous allez boire de brévis mortels, vous ne mourrez jamais. Boromena masanga ya poison. Beaucoup fati. Bana na ye, biso banga poison te. Nga grand nga prière né danger te, ya nga osé capitaine. Pourquoi on a des capitaines? Des capitaines moi fac moi ya police. Grand nga capitaine à fac osé. 3 fois prière à terre, azani fait long, azani ka normal, mutu normal. Na bar, akuta la rele lunga vie mo vendre la pembeni. So to mo le verre que na katikati. Verre dia katikati. Nzamba ilagi bon. Omona tima sanga na yemo kasomi na mbone, so ngatomba tomi katikati ya verre. So atali ba mona amoni Joana pembeni. Joana mona atali pa mususu. Bakuta zo na bar mususu na Joana. So Joana zate amela ne bière normal. So Joana za atombola verre que na katikati. Nzamba zo yeki troisième fois nzamba yepsenga mkwa bipsenga kamwabi nzamba ça 2-3 fois. 4e fois tiko oza teti. Comme ça so la so moto bomo pembeni na yo, il a zo sauver yo. Nzamba soulard te, mamba ti bière. Nzamba ko boire ça on va kota na bar te. Ma koti pour aider yo à sauver 3 fois. C'est la 4e fois pour ani. Tout na ba dinda na mai, tout na ba pêcheur. Soit bimi 3 1 2 3 4e fois ba kenda libela. Donc keba ngana la ni o hérita lobi a sepeli na concert fali ezala. Asengi batu bakota ngo. Si masengi pe ye batu bakota ngo baya. Abakisi asengi na sele yo. Hérité batana be leader en mouvement na ye. Asali bonga porte-parole dans le bani. Zeta mbesi batu mbobso okauka. Ye leader ya orchestre na ye asengi ba concert wana ezala bien. So pe mo saka na sangana no boya pona sala plaisir pa nani. Pa banani. Ti ngala linga so ba mo ba polémique te na linga so ba makamati na ba ona moni. Vous comprenez? Concert a fallu et les bien et Simba ma bien. Il y a hérité les bien Simba ma bien. Il y a les grands courageux, c'est les on a bien les grands courageux. Pourquoi? C'est mon sac d'une autre manière. Moninga
10 albums raté chaque jour omniprésent à l'émission tout comme ça là 4 émissions 5 émissions comme papa chéri kaka tozo beta kaka ba concert plein na comment na lekine ba bandero l'académie na lekine ba makamunyoso tout le temps na TV dimanche to ya na concert to ya te naza na TV naza na TV to impact ça tozo beta naza na TV c'est les na la na limito oui pour ba kenda ba yaka to ara ndemo tukutana ba émission privé bimara mais na kutana na batu ba bimara ba émission yo kasi batu ba biniso ba yeto kutana na émission so na boba lata ko lekanga na fika fe na boya kaka mutu mo bon na ngaza ka bongo tava mutu ngalo ba fata la album nanga ngaza fona boya ka ko lata ko lekanga neti yo ya yo ya ke boya na bona ngati yo tango émission na bot na telo na dixième discours na côté na dixième discours la bimisi le dixième jaquette discours ya capo o tu yo côté na bifuji za non demamba bilambo pour le bela on peut trop te na telo baté yo zomo le lote bato batala même émission na la lati discours koleka ya yo po za des poches no poche mo bato batala même émission lokolo linganga moi vantara muke même émission papa même émission la titi na bato batala vraiment na bité bato mo ngana discours ngana discours to vera gadji ne yani ya Versace ne Versace pe na ne quotidien ozo mona tia na quotidien na sa bom na tina na kumta to mona ngamo kecha lukuta seni masa zo kecha moi kecha mkeni yani omo linete ngezo ngini na bête juste comme musicien tu as mon nature nango comme ça forme était mais na la question yo ka ki naza wa que vous venez pas roya le toki na plateau ta soit lati ba boyete ma uti protocole zo beta pe mamba bilamba na chambre moko tsaka uniquement bilamba ngana koma na chambre bilamba pona nini papa na kenda pa ve Ali Jabir na kenda pa ya papa chéri na Brice Pangi ba ba lekena ba sapato na monde il y a 1 2 3 il faut valider ça va te venir net 1 na besoin na monde Brice Pangi ko baba o comment vient londonien vient soit londonien basta tu balekena ba sapato na ndako okoti na ndako to na sapato 1 2 3 ba sapato ba 3 ouais moins c'est $3000 ateka sapato $1000 te bato baleki bazali ya kotanga faut la prêtre pour na mbongo Brice Pangi a 300 sapato ya Weston 300 kotanga na matongi na palene ya Kasavu 300 po ya bimaka te so moni Brice Pangi na banda seke bembe ayaka poto ndaku bozo soma na ndaku ngolo bima na aéroport ke poto tutaika na pale nazo ya kotikata na tena betela donc wata tu tiens entre parenthèses de faire vraiment papa wata nabi héritier a coupé cette chance na 3 concerts c'est Léo na lobi azanga ndenge nini c'est Léo aza omniprésent c'est Léo na maison mais l'homme c'est net il doubler ya Bill Clinton ba cap sur joie doubler à Roger Ngal monsieur Belletti parole en bungi c'est Léo ba l'homme net doubler ya Bill Clinton donc venez sur 50 cris ce que maison mais il y a 50 cris na l'album faut Bill boire à 45 ndi maison mais il y a un billet il y a boiga 2 to 5 mais na 2 na 5 wana et qui va créer Kuba tinzamba sali grâce c'est le abakisi option moko pour en compliquer Bill pour animation pour le Bill danger vous comprenez pour en compliquer Bill abakisi a comme quoi missionner tu porte parole mais la compte musique donc moi par contre là 140 émission Bill a raté ya comme ya demain donc quand on va c'est reçoit na quand on célèbre a comme na TV à part chanteur a comme ba saper agent ba catalogue atiki asali nzembo akomi na nzembo na kati ya akomi na kati ya nzembo na kati wana bazana na kini na profiter payer des palais tout le monde veut masolo ba palais par ça vous comprenez kana kini a profiter taba que kuna tozo comme ça bese comme ça tozo na ndombolo cri pour avant baba cri il y a monde il faut bien ça orchestre belé ndombolo qu'est-ce toi Congo bien c'est Léo biki to sala 45 cri mais so bien na la maison mère bazo boka kaka na maison mère c'est le sala et sala koimbiko cri mo ba koimbiko orchestre toi kin et bien on est ndombolo ba sala cri phare ya maison mère mon ndanga c'est le premier aux autres demande a sala cri phare ya maison mère cassé à quel poto makambo to sili bilatiki babia
wera kwei générique wera babetelo te bakota boye bawene batala mangodie donc esala succès ya liwa eloko ya kolongo na kindingu kete eloko ya kolongo kipalaki nzonzako te tulite kipalaki nzonzako bato balembi yango ekanga kine te kongo ko bolongo ndeni fallait chanter msini ayana kipala nzonzako de Mathieu Madiam bon c'est le bible non c'est la so ba boule moko boy po bolongo l'enfant ya BCBG basta na ti bon c'est le kanga mais faut que bible bablo boka na plan mais ti tout c'est le kanga faut jantaya na kindingu ebungi mais je rappelle ta mais c'est le bato pas là c'est le hasard non c'est le cap ni nete mina tema ba mama musique ya bato le na moni pena me ko ayebi TV neti ngara ayebi TV mwana sile zate ndenge c'est le akondo za la kaka po yoka moni po bet na poto asali calcul à part Balivia Wenge moi le bango ya suite Balivia Wenge si bakanga mukeli basala makambo tout donc bango bakanga benga bango ba hors du commerce basala tout parce que le roi pouvait batuter mais ndenge nini nga c'est le donc na koma nga kota ba fali faire naza ba côté wana bon banani na kotikela bango tante faire ça l'album c'est le hasard botala faire ça la dynastie c'est le hasard na faire na c'est le na le dynastie mingi c'est le azo pona kuba ba yemba o faire ba makasi na bakamna mo ya na fali ati kota kata kabla mo dynastie azana dynastie koto ati fali libaya homme tel troisième héritier d'azoya ati sous héritier libaya donc asasali akaza kota fali faire héritier enta faut ça bien fali ba comprendre que c'est le hasard sur 4 nepso apsi robino mundibu yo ato yimino nini oyele tise na ba recho mundibu asili bo mo ntaka azana masolo nyonso butala kete totala gaé donc asa moto ayebi TV. Merci, c'était la Blanchard Moussaka, la télé, et Zabongo Ngonga. Comprenez, tout Zabongo vraiment trop occupé les autres, tout Zabongo busy. Mais je pense bien que lobby ou après demain, tout Zasuna, Blanchard Moussaka, tout Betanega, Mansolo et musique. Nous allons parler de animateurs, quelques animateurs, Binissa Bissou, Torocha Bill, Torocha Tutukaluji, Torocha Kokota. Nous allons parler de nos différents animateur oba binisa biso lelo ba ndombolo ba koimbi ko basala biso barrage na monde to kosolango na Blanchard Moussaka donc c'est surtout ça animateur belé et kokota ezala moi passe poto chai parce que yaza muto a train na bango mais photo chaka muto na wenge muto a train ye to cheba kaluti to kocha et kokota akuta na habilité mais kaluti akuta na bil bon kaluti zo boaka bil pas boaka mais kokota akuta na habilité et kokota za père azani ti père spirituel ya ya il faut ba to kocha pe ba brigade to kocha pe ba tout bazar tout ba petit ya bil kitono o mona pota tika na petit Kilimanjaro to kobeta pe le bango po bango pe ba évoquer mais kokota za hors du commun to longo na kokota yo tierete ya za hors du commun deuxième tena wenge ani ataki po ba tout wana baya voilà, à la prochaine, nous allons parler de nos différents animateurs. Au Babinissa les Lobisso, na préféré la bino innovation et au la bino bien bateau botan la bisso. Soyez beau c'est une émission beau ça. Merci la Imak Makengo parce qu'il y a la Yibongo et il y a Blanchard Moussaka. Mot de la fin par rapport à cette émission et puis quelques dédicaces et puis quel news au papa chéri à couper sa bisso les sous à travers YouTube que week-end au moins un concert privé mercredi jeudi déjà rep c'est banda qui d'autres à l'aise les noms qui ne rep mais c'est vraiment ba fantine surtout ba ya rep puis makambu tout c'est bon biso ba kolo bandule to robeta la so ba ba place pour répéter c'est tout na bana yo et bien collège bobo na bien mon collège bobo expliquer bango à 24 novembre pas sorti moto za kende tik po ya collège bobo mais on gesta comment gesta mais o ba tanga chi kuna collège bobo donc so comme gana coin wana pas collège bobo te bandela parce collège bobo te bandi donc wana kaka donc koto yo bon na biso ministère de santé wana na ba bakara besandi ezala mais surtout na bakara besandi zika bakara nto ezanga imai mukili ya mystique mais to akana mai akana na te yamane ko zanga mai te eza mystique quelques dédicaces na bato na Jésus na Nzambe na papa chéri na bato tout balingaka ngai na pesi bango
bambote na bango makambo bien ezala mabale ebele mbongo ebele kande bima bakope ezala bien vraiment pas naza mutu pas na beti na lobi mabe bolimbisanga monoko ezanga lokolo mabeta apeli libaku napesi mabeya na France mbote mingi na baconcert ezopesanga mabeya napesi mbote trop vraiment naza ya bino in time nga ndeko na no Blanchard Mosaka tu Ibrahim akobenganga bonne chance na makambo tout bato bazosala na Congo voilà. Et puis dans le monde entier. Merci beaucoup. Voilà. C'était là Blanchard Mosaka to baxi sous mbote na biso na serre na biso mo asala émission mo bien pour na ekolo. Serre na biso Sylvie Bongo vraiment. Pire mutunangai vraiment à travers cette émission c'est Sylvie Bongo. C'est quoi tu moni? Moni sikoyo. Là c'est maman Sylvie Bongo au ça que émission qui toko nande konanga Zulu batu tout mais bozo bossa na Zulu. Bozo bossa na serre na antenne ah. Solange Kwale. Les petits serre Solange Kwale serre na Sylvie Bongo. Obiga vraiment à tes niveaux na mais c'est quoi le problème dans senga bango moko. Moto yo abana nationale. Problème était. Le vrai équipe nationale. Problème était. Équipe nationale absolument comme on a Léopard. Hein? Mutazwa idée ça en 1966 Mobutu. Ndenge ba Mobutu na wazala. Balobela Mobutu na bango te. Mobutu na bango ndeko Zulu. Te ndeko Zulu te. Sernanga. Mutu te. Yora Mobutu na bango. Nga yo ça chercher. Mutu abanda émission ya lingala o ba président bazolanda ba olongola ba ministre. Donc pour président la ministre la émission wana. Muza sala Mobutu asala yango. Donc miem tabanda kopa émission lingala. Hein? Voilà. Tout le bela yango te tout bela yango papa ekamba eleloika ya RTNC yende kolokop so bango ba miso to lingala ya politique ba s'inspira na ye mais mutatanga ka ye azate père azolela et pourtant mission na ye so ba nyango ba musée bazo bengise bangutu ba bengise ministre longwe pour la mission papa ekamba na fait pas se retrouver te mais ce qu'on faut tanga ka géniteur moto ba ba to sa mission so léopard kitoko to sa la sango ngongé beti kitoko to le belango à travers cette émission bakumisaka papa na bango ekamba bamona ye baketale osala plaisir bakutani na ye moi banini nini papa lelo so tosala bémission lingala oyo ya politique po yonde numéro 1 yonde mission ba président bazolongola ba ministre bazocha ba ministre pour émission na yo yo alaki yo moko biso tosala ngutu ba mission bazobengeze bazosala banani kuna bazosala te papa ekamba na sango ye moko donc faut baketala papa wana bazwa bénédiction na source salaire à l'époque mon so papa lé et ça la papa bien donc ba mona papa kamba merci na comment to bossa na géniteur merci c'était là Blanchard Mosaka encore une fois serre na biso Sylvie Bongo serre na biso Solange Kwale vena biso Zulu o passa na musala bien to pesi bino to ba mbote en tout cas bon continuer aza parmi batu basala tonia ngoso na robeta lisona Zulu merci parmi batu basala tonia ne bandeli yepe na gineti cordon o même émission tout bosala na TV o simbi lelo papier boy na ntanga ba géniteur na bino émission tout batu basala lelo o sali ko komi o tanga papier boy papier mo komi comme émission na yo kolo nango azali joka wana joka kabenge wana joka wana jo émission batu basala na TV lelo émission batu basala na TV o yambi mutu moko du début à la fin mutu moko kolo nango za comme on est problème mukendi mais photo ngalo nzongisa bango na ba géniteur kasi on le bité faut bon ndima ba géniteur botanga ka bango toko banda ko beta est-ce que masolo ba géniteur porte parole moyen na TV abeta ba proverbe abeta ba culture générale bo bisena Mosaka mais bon na boyango voilà c'était là Blanchard Mosaka merci na venanga Bruno Lubika ozaki opportunité otala biso merci de sous na bandego batala rabiso na Paris ya Lin Mwimba na robosa na raté ser na biso moko ya propre pe ya aspect belé na Paris wana ser na nga Lin Mwimba na bosanité mission on l'émission mutu moko batembi on retourner inviter question kolo nango Kevin Kaswa basala mtana batama Yves Abdallah donc on leur cette émission c'est moi aussi vedette au ben la batu batu na ba question to mutabatami kolo inspiration c'est Kevin Kaswa voilà faut pas ni ba géniteur na bino merci le lot on dit ba géniteur na biso c'était là Blanchard Mosaka autozagi ne tout au long émission na biso popesa Imak Makengo merci na monsieur Sims au asala rapé biso petos à la bien au sein de cette entreprise merci na batu tout l'honorable Gaëtan Kodia Olivier Doumou Augustin Nzambe na bosani yote na ngambo Brazzaville kuna na bosani lisusu te paralisa boza ebele obochaka ngamba ba poesala nga bien na lingi bino ya mingi to pese mbote na papa chéri to dédié émission yo na bakambi tout ya wenge sans oublier vena biso pe Kofi Lombide to pese pe émission to dédicacé na émission o to pese bino ngo ba leader mboka na biso Fali héritier Robino Mundibu émission eza pona bino donc
Botenaka biso rigueur te, soki mabe ezali, nous rebetaka libaku, bolimbisa biso. Quant à moi, je vous remercie encore une fois. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.